kali kutana se a mais ko se ne ka komte manamu na sakin nana la ate ibo oyo e la so ni ka 3 heures ibo pe ba ni passe passe ibo ko sana te non ibo ko mai ta ni na mo no ke be no sabe la de la ibo ko passe se la te boneni passe pe nda ka no me la pe kisite e za la ka ho nenda kuyo to sali mama en tout cas ibo ko yo parce que na yo kaka ayoka ko susute ibo ko na ko bien après abali na kinali como na oyo ayo kuka ko mo na ko pe esade sono sane amani ka peju fwa na ngale mo na na ani aye ya obima ka no bima te o ko ma ya na ko ani na la peno mo ba denyo awa e pe sika mo go foke ni ta mi na wa pia ko o ke ni ka me to ke simba le ka di o denga na mu to mo ta ba yo denga o ya na la posa na me ya ka yo mo o ya na mu tute kama ne si peju fwa ka di anga ka denga nga mo ko no ke no ndenge ni mo ta ka di ka na ke nga mo o de so ke ka sumi ba de ka na me ya ko puana fudo ke ne ka ka di to we to ko ke se ba de na e mo ta ka di na ke ka nga mo ko no me ma ndenge ni asi be da be u na si moto a ti pa su da ba ke nga na apa ni na ke kuta ba o ku ti be ba mana aya ya mo ni ne ke ko na nda ba ka na ta nda be ka mo ta so ne ngo ke ku ta abi ya ka na de ndio na da mana ni ga pesa oke e mo mu kio na sui ya moyo swa oke ko trete mwana ya ona kumizinga na ya pera ngai e ko dita mi merci. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la beauté? La beauté de Dieu est est-ce que tu peux faire un modèle? Yes. Amen. À mon tour, on va bénir 3 jours. Est-ce que bateau va le faire 4 na 3 jours dans le Sahara? Est-ce que bateau va le faire dans la tête de la Alléluia! Avant les gars qui vont aller ensemble, dans les choses ambassadeurs, quand il y a un niveau, quand il y a un mois, il y a une commission ensemble, dans les ambassadeurs. Yakatuzozela yo ngoma na biso izokendela tobeteli Yesu Kristo maboko makasi topela Yesu Kristo maboko makasi Kota na Nzambe, haleluya. Napenda nina kuona Nzambe pendant 3 jours oyo tozalaki na Mungu. Akokomanya munene Nzambe akoloba Nzambe asalenga vraiment na nyonso mpo nazalaki na lokusa Nzambe alongolinga baposa nyonso nazalaki nango ya kokili pendant 3 jours oyo tozalaki na priere yango wana nakomisi Nzambe. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Tu peux l'acclamer na maboko makasi. Esta maboko balongezawa maboko. Esta maboko balongezawa pe. Esta bato balongi pendant 3 jours babetela Yesu maboko. Esta bato Nzambe asaleli bango pendant 3 jours babetela Yesu wana maboko. Alléluia! Aya okomisa Nzambe. La manière dont vous avec la gloire de Dieu. Si tu es la gloire, le Nzambe est dans la volonté. Nzambe abanda ukota magambo na yo. Ese mama ese la Nzambe te la Nzambe mololo batasengi kolia kaka Yesu. Amen. 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 Mwanamke. Analinga yo Yesu yo. Karangenge okotisinga. Chaque prière, 3 fois,
Mais prière, on a édifié le moment qui est pour le baquet. Et l'autre moment que tu as casé en présence ensemble de Dieu. Quand tu as dit que tu as pamba, nous soit les 3 jours à prier. Attends, je ma casse au témoigner, c'est même au témoigner dans témoin. Il y a beaucoup de gens qui sont et ça qui je l'ai dit, dans l'amour qui vient. Na bongani na tongo na dimande na dimanga ki uteka na yo ki vertige donc bande ko bazali na 3e jour amoni tawo na yaki na ho awa donc eta bazali na ho akoza presete oyoka ndenge na lamuki na zuit mai na ke na douche na sokoli na bongani bana pe babimi bakie déjà ndenge babuki so à maison biloko eyaka na ndako bana bazwi pousse bamemi biloko nga na bongani nalaki papa ngalinga na ke papa mpe azobongama akende priere nabimi na balabala nakomi quelque part nayoki kongo basimbi nga babaloli nga batiki ngai nayoki vertige na boyi bato baye basimbi nga na mosika naomona jeune fille na ngai aza na nsima ati pembepepe nabita mwana ngai ye wakobelela ngai baye na ngai batoki hôpital tension eza omata makasi munganga wana akomi ordonnance natiki ordonnance pa papa boyi nyonso babakisi te obenge aya na ye na ndako nakoki oloba te na kwei na mbedu ndenge nakweyaki na perdre mbala moko témoignage nasi ndeko nanga uto témoigne awa ye bango nde bazalaki bamonenga nasali mamongo AVC nokoke mopanzi naomiyeba te kaka na kati wana naomona bato 4 filles na mobali moko baye moko wa mobali alimisi corde oyebi corde balinga bangombe apuakelinga akalinga maloba mama wekeli mobali nanga bando prier abengi mwana ya grande sœur aya abengi bayaya baye na bamoto po babimisanga na ndako batakartier batelemi linga moto moni auti oleka kasi po akomi boyebeni bato bazoloba ediable yo mama vraiment bato azokaba batienga na moto na oyakisa bango basine nalobi bokendanga na hôpital te bokendanga na église mama alobi te bokende église oyo yasambelaka te botokende pa paster baso toza na 3 jours ya priere lelo tozokulotire eke nzambe alingi alekisanga na nzela ya témoignage moko mama bakotisinga na moto toyeti awa nayebi kutu te selon histoire bakotisinga awa baye batikinga na chair yaya chair oyo eza chair yaya problème odekela motu te yalaka na chair ekopoza bakala nayebisa mama moko aza Dieu de l'alliance. Oh my God, est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Il y a l'alliance dans ce lieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Le Dieu de notre terre est vivant. Prière ezalaki mpona bandeko bazalaki anzama pambola bino baswaki likambo wana considération baswaki likambo pesa pasa tokendaki hôpital ye boyotika ake mwana mama Jeanne akufi me ezalaki mokano na bango te ezalaki volonté ya nzambe nde po mama Jeanne atémoigne monene ya nzambe yaya meko bomona nasi bandeko bazalaki bamonaki baservice elekaki a babimisi bilamba na mongongo na nga o babilokaki nga po malobe ezalaki nzambe wana alakisiki aza nzambe soki apesi nzela te ata mongunga ye ndenge nini aenvoyaka poke nzela eza te yango naye koyebisa yo mama place na yo yango oyo ezela motu likambo na yo te okoki problème akopoze baboyango esika nzambe asalelinga na kati ya AVC mama azotala nga na ututa nayaki akuta liboso boyena bana tokuti kisi na ebandi te tokongoli porte ata moto aza te nalobi nzambe deja na présence na yo naza moto ya liboso soki baza kopambola moto ya liboso ngai letise nazali epai yo eka nazalaki nakoba kuna ake efutaka mosusu aoka le même jour wana grande sœur lokolo vimbi aliyaya adiable a moto alokuta da tolonge lekulusu deja tolonge wapi na ekulusu kaka bisika oyo
L'alliance est ici. Elle a clamé très fort pour la gloire de Dieu. Maintenant, je vais te lancer pour le programme Moukama. Je vais te lancer Amen. 3 jours. Maman kotaki baosimba ye nyonso eza deja ya koyeba mama tika na etombelo alliance tata papa tene alobaki maladi moko te ekosimba dono ya balengi ameka maliance tata esali nini ekangi atika na ntongo ya lelo oyo nyonso ataki maladi na nzela na yo tika na ntongo ya lelo oyo ataki maladi na nzela bana elongo onome bapela nyonso wana maboko makasi alleluya anda nalingi akata basusu nzambe na oyo nzambe asaleli lelo eza mokambo abetela nyonso wana maboko. Alléluia. Il y a la prière. Le premier jour, les Alaki, le deuxième jour, troisième jour, à l'ombre la dame, la soya, la Alaki bien. Quand on a commis caca dans l'entrée de l'église, Balamoko Libu, et ce qui est outil, n'a pas quitté. La dame aussi, la caca, n'a pas quitté à Yesu. Donc, ceux qui va parler, comment on a sapé la qui sous vraiment la macacité. La qui caca, la sopocate, la noce en camarilla à Yesu Christ. Mais quand la prière est aussi là, la prière est sur notre abîme, sur le tika na nalala, donc on va autant de la tête. Quand vous la yoki bien, la télé, qui m'a la bimi l'église, ma case est sous ce son qui n'a la camo la bico, on est comme nigno. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je peux l'entendre Alléluia. Dana nigatato nzambe. Na ono sozamba sanelio. Topeteli Yesu Kristo maboko makasi. Befela Yesu Kristo maboko makasi. Alléluia. Je fais un témoignage pour la pendant 3 jours. Et là, vendredi passé, avant de faire pour moi, vous savez qu'on a pas de mon qui passe et mon qui nous pousse. La bandit au Kwanza. La bandit au Kwanza, moi, vous savez comment vous vivez. Donc, la bandit au Pimba, on a la qui s'y passe. On a qui est au Sikama. Ah, le Sikama. Ah, Nandeli. On est la bête qui s'y au vendredi, au côté 3 jours de prière, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc, si vous voulez maintenant aller au bouger, maintenant, au côté 3 jours de prière, jour à Souba, et il peut retard. Donc, on est les Sili, aux hommes à la zone là, Kunayo qui vient, parce qu'on est les Sili, la copie pour bouger, on peut faire ça. Est-ce que on peut nous faire ça pour Yesu yofana na nzambe yone nitema ya basanzwe talelaka bayekina yo bazongaki pambate papa malamu yoyola tapata bana yozali moto oyaka na makoki ya kopesa biyando na baike na mbala moko. Oh Yesu, oh Papa malamu Yesu, Zambe ya solo, oh ya ya, ekimelo nanga Yesu, oh Yesu, nakomi na suka na yo. Oh Yesu, bizo yesangi, basi na motema na kabali sola monana.
Maison
Jésus à la croix au Messie. Allons louer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Anaanza kuonyesha sisi Nzambe, anaanza kuonyesha Nzambe na kuonyesha Haleluya. Amen, amen. Tokele mikolo, toyembela Nzambe pendant 4 minutes. Toto ya papa na biso, telema mikolo bayembu, omena biso na loyembo, telema mikolo, yembela Nzambe wana. Beta, maboko, loué, Jésus, loué. Topelingile sur le base. Kwamba nikana kuitilizeka kusama nguya molimo musanto na yo avinyeka tinandako na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Uvandi na kombo na Yesu Kristo. Ngonga na biso kusani tozoteya te me tozolekisa kanda miziki wana. Soki Nzambe apesi directive esengeli na kotosa mpe kolanda yango. Peut-être eloko moko mabe nde kokoma liboso na yo to na libota na yo, Nzambe atiaki directive wana alongoli eloko mabe wana. Mwasi moko ayeba na Yesu, ayoki ndenge Yesu azali koteya balamu, alobi esengo na mama oyo amema yo na libumu pendant 9 mois, esengo na mama oyo apesaka yo libele. Yesu atali alobi esengo na moto oyo ayokaka liloba na Nzambe mpe atosaka yango. Mukolo ya mercredi tozosambela, bamisusu bazoteka, bamisusu bavandi na bandako, bamisusu bazotambola. Bien-aimé, soki nano oyebi importance ya mabondeli te, yeba ete ozali mowumbu na kati ya monde ya molili, ozali mowumbu ya badoki. Soki nanu obandi kokota na mozindo ya kosambela te, soki nanu otie Nzambe na première position te na bomoi na yo, yeba koza mosika na Nzambe. Yeba koza musika na Nzambe. Nzambe azoloba na Jacques, alobi kopusa na pembeni na nga, bongo penga Nzambe napusa na pembeni na bino. Yo zana musika na Nzambe, opusani na mupembeni na Nzambe te, ote Nzambe distance, ozotala Nzambe na musika, molingi Nzambe asalela yo nini? Nzambe alobi kopusa na pembeni na nga, kono Nzambe mpe na kopusa na pembeni na bino. Topusa na pembeni na Nzambe na nzela na kobanga Nzambe, nzela na kosambela Nzambe, na nzela na kosalela Nzambe. Okosalela Nzambe na mesa koteka te, okosalela Nzambe na teko vandeli na ndako te, okosambela Nzambe na masolo te, koto bakristo bazosambela kuna yo vandi naza na baprobleme na nga. Tala
ti lelo nzambe azoloba moto oyo akoluka kobikisa bomoi na ye akobukisa yango. Me moto oyo akobukisa bomoi ne mpo na Yesu Kristo mpe mpo na bon nouvelle ye wana kozwa ngo lisusu. Yo ozwi mikumba na yo omemi yango na mapeka. Ozwi Yesu Kristo oteye mopanzi na bomoi na yo olingi Nzambe asalela yo nini. Bakristo bazolela pasi, bakristo bazolela maladi, eza Nzambe te. Yango Nzambe azoloba na Jacques alobi bozosenga na nga me bozosenga na nga mabe. Nzambe apesi directive alobi 3 jours ya prière. Trois jours ya prière ebele ya bandeko basali nini baboyi na bango koya kosambela. Baboyi eza lokola masuwa na ntango ya delige. Nzambe atili na mowo yebisa bato baoyo bakota na masuwa bakobika. Bato basala nini? Bakoya kokota na masuwa. Me soki pasi esila te, maladi esila te, baproblème esila te, quelque part ozokanga nanu loki, quelque part ozoluka nani aloka yo. Soki omipesi na Nzambe te, okomipesa na nani? Na se na mokili oyo tozali na banzambe mibale. Tozali na Nzambe ya solo na Nzambe ya lokuta. Nzambe ya solo ye wana ezali Yesu Kristo, azali Nzambe ya verite. Nzambe ya lokuta ezali diable. Nzambe ya lokuta, Nzambe ataka batu bolebu, Nzambe ataka batu na bamakanisi, Nzambe ataka bato na motema mabe, Nzambe ataka bato na koina, ataka bato na division, ataka bato na sobi. Yango na Jacques chapitre 1 verset 12 Nzambe azoloba atie mabe na malamu me yo bongo mpona soko poni mabe koloba teke Nzambe mokati nzo na mabe me baoyo baponaka malamu loboko Nzambe esalaka nini? Ekompanyaka bango. Po toponi nzela ya Nzambe, oponi nzela ya malamu. Bien-aimé, soki Nzambe apesi directive konéglige yango te, konéglige yango te. Kota na masuwa ntango toyaka epa na Nzambe tokotaka na masuwa mpona kokima delige esimba biso te, esimba makota na biso te. Kopatama ya malamu eza ndepa ya nani? Ya Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Elikia na biso ezali epai na Yesu Kristo. Elonga na biso ezali kaka epai na Yesu Kristo. Sekret ya kolonga bitumba eza ya koluka bamai te, koluka bamafuta te, kokota na bandako banganga te, koluka mpe na profesi te. Sekret ya kolonga bitumba eza kaka mabolongo na se. Tala bandeko na biso bamiselima soki bakokota bokonzi na Nzambe te
ezaka kako bakimeli Yesu Kristo te. Po Yesu Kristo bazali passeport oyo ezokota moto wapi na lona. Mais kote kobondela baza na respect midi ebeti ba okomona bamagasin nyonso etangani bango nyonso mitu na se mabolongo na se okokolomo Kristo oyo Yesu Kristo aye koluka yo mwana ya Abraham mwana ya Isaac ya Jacob alliance ya Nzambe oyo eza liboso na yo soki balobi priere ya ntongo eza awa okomona motu te priere ya midi eza awa okomona motu te mabondeli eza awa okomona bato na koteka bato na masolo na quartier bato na kotelema Mokristo ozoluka nini toyaki mboka ndenge toyaka awa moto na moto alukaka lobiko na ye moto na moto alukaka lipamboli na ye yango bamama Yerusalemu baza kolela kobeta matolo mpona Yesu Kristo. Yesu atali bango bibolela mpona nga te bolela mpona bino moko na bana na bino. Alleluya. Bolela mpona nga te bolela mpona bino moko na bana na bino. Bien-aimé, le salut est individuel. Liboso na Nzambe pasteur akozala te, liboso na Nzambe papa kozala te, mama kozala te, yaya kozala te. Liboso na Nzambe moto na moto akotelema mpona kotalisa misala na ye asalaki nini asalaki. Yo osalaki nini liboso na Nzambe? Osalaki nini liboso na Nzambe? Okopresente nini liboso na Nzambe? Okolakisa Nzambe nini? Nyonso oyo tosala mpo na Nzambe awa lifuta ya malunga eza na lola. Eza na lifuta moko te oyo tokozwa lokola na lola eza te. Musu na 3 jours ya mabondeli yo oyo ozangaki makambo Nzambe alingi osalela yo elingi oleka ata ya bandeko Nzambe asaleli awa. Navandi awa natelemi Nzambe atindi nga tokweyisa bagoliati nyonso oyo ekoki kozala goliati ya maladi, ekoki kozala goliati ya kufa, ekoki kozala goliati ya seliba, ekoki kozala goliati ya bamari de nuit mpe femme de nuit. Eloko nyonso enyokola mpe komplika mpe eza goliati. Nzambe apesi directive tokweyisa mpe tobenga nango. Bien-aimé, tozobondela awa mama na biso monoko eza mopanzi azobouge te. Namona mutu abima kati na ye mobali ya mwindu abanda mbangu ameka nawe akima. Nzambe alobi kitake tosimba ye. Bien-aimé, lelo mama telemi a témoigné, c'est parce que à ta premier jour ayaki te, deuxième jour ayaki te, mais troisième jour Bible lobi na ba oyo bayaki liboso na ba oyo bayaki na soka bango nyonso bakotaki bokonzi na Nzambe. Bien-aimé, soki Nzambe apesi directive esengeli otosa esenolanga directive wana wete apesi yango nde mpo na yo, apesi yango nde mpo na nga. Mosusu eglise mobimba ezalaki kaka na bato mibale to misato Nzambe alingi ekobikisa mokolo wana.
parmi bato wana yo mpo ozalaki na kati me yo mokolo wana olobi nga na kolia nini nga na komela nini bana baobétance ndenge nini nakende okolukela libota orataka guérison wana tosali nini orate yango ntango nzambe apesaka directive tozwaka directement rendez-vous na nani na nzambe esengeli kotosa aleluya esengeli kotosa topeteli yesu kristo maboko aleluya totangi la Proverbe chapitre 18 verset 21 Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21, du temps de la coronavirus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ah! Peut-être Yesu Kristo maboko. Banga nawe. Nzambe lobi. Kufa tomo mori. Pouvoir nango eza kaka eloko ya mokie lolemo nde motekimisaka maloba okotala te bano babotama na basika so bakati yango te moya loba eza te kufa mpe bomoi ezali kaka na maloba ya moto moto oyo alukaka nzambe akekaka maloba epa na nzambe asengaka epa na nzambe nzambe apesaka ye bomoi azwaka bomoi ya vi na ye azwaka bomoi ya bozwi na ye azwaka bomoi ya libala na ye azwaka bomoi ya mabota na ye azwaka bomoi ya sante na ye nyonso ya ye ezalaka na bomoi tala eza na bato ebele monde ténèbre se ekoma basante na bango moto atambolaka nzoto maladi me na butu esi bakulia ye eza na bato ebele aluka libala eyaka te libala nesi babalisango na butu na moi eboya te po libala nesi ekufa oluka bozwi basalela yo coffre fort oyo bakanga libozwi na yo na kati ya monde ya ténèbre me nzambe alobi pouvoir ya moto kosekwa ya moto mpo azwa bomoi kati na ye eza kaka na nini na lolemo eza na bato moko bana moyo ya mikia bayembaka baza te bayembaka lolemo wapi bango baza te bolangaka toke lolemo ekatola mabotebele ekatola balebele kaka mpona lolemo baninga batimanga lolemo libala ezebanga lolemo aleluya nzambe alobi bongo ya moto to kokufa ya moto eza kaka na nini na lolemo siko lolemo na yo nzambe asali yango te mpona kofiba vera masanga jamais nzambe asali yango te mpona kwengo kovanda otekaka bato bazingaka yo bakongwa bato baleka te yo mokili okoma champion na solisoli nzambe asali lolemo na yo te mpona kolula basi ya bato to mobali ya bato nzambe asali lolemo na yo te mpona kosala makambo ya mabe nzambe asali lolemo na yo ntongo etoki dimanche okimi na eglise
nani akoyembela nzambe yo wana tala makalo na palo simana biso tala liboso na biso mayina monana ndenge nini tokosala eyawe. Alleluya. Lolemo na biso esengeli ekumisa nzambe, lolemo na biso esengeli ebengana mikikoma te po ete nzambe apesi yo pouvoir na nzela ya nini ya lolemo po milimo mabe esala nini ebanda kokima. Me lolemo na yo yango nde ekomi eloko ya kobenga milimo mabe. Alleluya. Lolemo na yo ekomi eloko ya kobenga milimo mabe. Lolemo na yo na banki, lolemo na yo na kokosa, lolemo na yo na misala ya mabe, lolemo na yo ya kokende kolakaka mabe mpo na bavi ya bato. Alleluya. Na fanda boye na ndako na nga natosambela papapapapapa nzambe alakisi nga pena mama moko avandiko azuti etali boka abandi kotuta azotuta azoloba bakombo mabe azoloba maloba mabe mpo na ndeko moko vi na ye sufri vi na ye mona pasi nalobi nzambe kaka lolemo wana ezolakela bato vi na bango ekangama moto na yo nga pesi mpo na binisi lolemo ya moto na yo ekende kotumba liboka wana na bato bazotanga loba mabe na kati na yango. Yango nzambe alobi apesi pouvoir kati na moto soko olingi vi na yo ezala ya kolela makambo nyonso ekufa kaka na nzela ya nini ya lolemo. Soko olingi vi na yo eboka makambo nyonso echange kaka mpe na nzela ya nini ya lolemo. Vi ya moto, nguya ya moto nzambe apesi yango na nzela nini ya lolemo. Lolemo na yo ebanda kokumisa nzambe, lolemo na yo ebanda kosenga na nzela mabondeli epai ya nani ya nzambe. Simba monenga aza pembeni, lolemo na yo esalelaka nani? Natali na TikTok namoni frère mo na lolemo ndenge azobina nalobi lolemo eske liboso na nzambe ekobina mpe boye kopartage lolemo no na mokili. Tika lolemo na yo ekumisa nani nzambe, tika lolemo na yo ebilela nani nzambe. Alleluya. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Totangi na Matthieu chapitre 12 verset 28. Matthieu 12, 28. Mais si par l'Éternel, mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Molimo na nzambe ezekitikati na biso tika na tongo ya lelo lokolo yawa molimo na nzambe kitakati na yo ekota kati na yo ekota na libota na yo ebenga na milimo nyonso molimi ebenga na bokonzi nyonso bondoki kati na yo soko putikaki malade tango zozonga moto maladi wana zobika soki bandoki bakundaki eloko na ndako na yo ndenge zozonga eloko wana ezopima oyo nyonso
Alléluia. Nzambe alobi molimo na Nzambe ekoti kati na biso milimo mabe ekomosala nini ekomokima kala soki molimo mosantu akoti na bomoi na yo okoloba kutu mosusu okosambela mosusu ile minute te kaka na seconde oyo ba Jésus Christ milimo mabe esala nini ezokima nano kutu olobi Jésus te milimo mabe ya komosala nini ekomolenga patemoni présence ya Nzambe esekiti kati na biso. Jacques chapitre 2 verset 19. Jacques chapitre 2 verset 19. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que oyebi kezali na Nzambe moko? Est-ce que oyebi kezali kaka na Nzambe moko? Tu sais bien, les démons les voient aussi et ils tremblent. Oyebi yango malamu, nani batemo pe bayebi basalaka nini balengaka. Atika lelo na tongwa lelo kombo na Yesu Kristo yenda zali Nzambe avisite yo na tongwa lelo avisite mikota na tongwa lelo lobinyoso akundisaki yo lobi lelo abanda kolenga lobinyoso akelimisa bitumba liboso na yo lelo abanda kolenga po eza kaka na Nzambe moko kombo na ye Yesu Kristo meme batemo balengaka soki yo ndimi nene batemo mpe bazokima mpe bazosala nini bazolenga Yesu wana aza deja kati na biso apesi biso bomoi na nzela ya nini ya lolemo me soki yo moko olingi oboma benediction na yo olingi mpe oboma bomoi na yo na nzela mpe kaka ya nini ya lolemo soki olingi posekwisa ngo lokola esekwi na ntongo lelo na nzela kaka nini ya lolemo te motelema likolo elema likolo ngonga na biso ekoki totie maboko na biso likolo totie na kopesa Nzambe merci oyo aza tata biso tozali bana aleluya. Tokumisi kombo na yo moyengebeli na bayengebeli tokatoli bokonzi na yo po ete Yesu Kristo ozali Nzambe tokumisi kombo na yo po ete yo boyi na lokumu oza tata biso tozali bana kumama sanjolama obongi na lokumu kumama sanjolama ozali Nzambe likolo ya banzambe nyonso yango totombeli kombo na yo yango tokumisi mokonzi na yo oza Nzambe okotika na Nzambe tobwama na yo komisama na yo oza tata biso tozali bana oza Nzambe okotika na Nzambe mosantu na Isalele mopeto na bapeto moyengebeli na bayengebeli oza Nzambe malamu oza Nzambe na nguya yango topesi yo merci mosantu na Isalele na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, toba maboko likolo kende kosenga ndolo efungwama makila na Yesu esopana epoto na biso elongola masumu na biso esekirize biso esekirize mpe mabota na biso aleluya. Nzambe alola tobeleli makila na yo Yesu Kristo euta na lola esopana ekende na kopeto na biso ekende na kopeto na biso ekende na kosokola biso elongola masumu na biso esika makila na yo sopani esika mawa na yo kiti likolo na biso makila na yo Yesu Kristo oyo olongolaka masumu oyo epetolaka biso oyo sokolaka biso tobeleli makila na yo tosengi makila na yo Yesu makila na yo petola biso
makila na yo sokola biso tozolobi makila na yo makila no nde ezolonda makila no nde eza lobiko na kombo na biso esokola biso epetola mabota na biso esekirize biso na kombo na Yesu Kristo. Bene tokola maboko likolo kende na kosenga na Nzambe akitisa mato ya justice ebata kobeta ndoki nyonso oyo azoyoka te na kotelemisa bitumba na nzela na biso na kotelemisa bitumba na nzela mabota na biso na koloka kufa na biso na koloka koboyisama na biso mato ya justice ya Nzambe eleka na kobeta bango. Aleluya. Nzambe alonda tosengi mato na yo tosengi mato ya justice tosengi mato ya justice tosengi mato na yo ya justice tobeleli mato na yo ya justice tobeleli mato na yo ya justice ekita ebanda kobota ebanda kobota ebanda kobota ndoki nyonso oyo azotika libota na nga te oyo azotika bomoi na nga te oyo azotika bana na nga te oyo azotika fami na nga te mato na yo ya justice mato na yo ya justice ebanda kobota bango ebanda kobota bango na kombo na Yesu na kombo na Yesu mato ya justice mato ya justice ekite bandobota ekite bandobota ekite bandobota ekite bandobota na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na toleli mato ya justice na toleli mato ya justice ebanda kobota ebanda kobuka ebanda kobebisa misala nyonso molili misala nyonso molili ebanda kobebisama ebanda kobebisama na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo. Aleluya. Bien-aimé, kende kokweyisa Goliath nyonso nayebi te Goliath nini atulisaka yo ekoki kozala Goliath ya maladi ekoki kozala Goliath ya kopauvreté ekoki kozala Goliath ya blocage ekoki kozala Goliath ya échec ekoki kozala Goliath ya babandi de nuit pe femme de nuit ekoki kozala Goliath ya ménopause ekoki kozala Goliath ya célibat oyo nyonso eza Goliath meme ekangaka nzela na yo kweyisa yango mpe kuka yango na kombo na Yesu Kristo. Aleluya.
Yesu akekobongise la biso esika alobi akotika biso bana betikete akotikela biso boya molimo mosantu yango nde kozala mosungi na biso. Alleluya. Topeleli nguya na yo, tosengi nguya na yo, topeleli nguya molimo mosantu molimo na Nzambe ekita kati na biso, molimo na Nzambe echante mpe na biso, molimo mosantu eza kontrole kati na biso, oganda kotambusa biso na volonté na biso mpe kati na volonté na Nzambe. Tobeleli nguya na yo Nzambe, tosengi nguya na yo Nzambe, tobeleli nguya na yo Nzambe, nguya molimo mosantu, nguya molimo mosantu ekita esala mosala kati na biso, esala mosala kati na biso. Tobeleli nguya na yo, tosengi nguya na yo, nguya na Nzambe, nguya na Nzambe esalela biso bikamwa, epesa biso bomoi, echante babi na biso, nguya na Nzambe. Tobeleli oyaka, tobeleli okita, kita yosala kati na biso, kita yosala kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Tobeleli nguya na Nzambe okitaka na moto na kombo na Yesu. Sikokende korekipere nyonso eza ya yo, yebisa na Nzambe oyaki yo moko ozozonga yo moko te, ozozonga na eloko nyonso obungisa, ozozonga na eloko nyonso bayiba, ozozonga na eloko nyonso babotola, ozozonga na eloko nyonso eza ya yo, banda korekipere. Alleluya. Banda récupérer, banda récupérer, banda récupérer, banda récupérer, banda récupérer. Nyonso eza ya yo, nyonso eza ya yo, banda korekipere yango, banda korekipere yango, banda kozwa yango, banda kozwa yango, banda korekipere yango, banda kozwa yango. Ici, action de grâce na yo, yaka nazomondela Nzambe mpona yo, yaka na action de grâce nazoloba liloba moko mpona yo. Banda koya Nzambe afongola baporte nyonso na ane oyo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe afongola babenediction likolo na yo, bénédiction na Nzambe elanda yo, fongolaka loboko, bénédiction na Nzambe elanda yo, bénédiction na Nzambe elanda bana na yo,
bénédiction na nzambe elanda libota na yo, bénédiction na nzambe elanda bana na yo, bénédiction na nzambe efungwama likolo na yo, efungwama likolo ya libota na yo, efungwama na nzela na yo, efungwama na nzela bana na yo, efungwama na libota na yo, bénédiction na nzambe efungwama. Alléluia. Bénédiction na nzambe efungwama. Telema directement kopesa nzambe offrande. Bénédiction na nzambe efungwama. Bénédiction na nzambe efungwama likolo na yo. Yaka kokabela nzambe offrande. Pesaka mabanza likolo na likolo. Bénédiction na nzambe efungwama. Bénédiction na nzambe efungwama. Babengisi bantu nyonso oyo balingi basalela nzambe na kati na eglise oyo na protocole na koyemba kokota na komite moko na mokolo ya lundi a partir ya 16h bakambi mpe ya baprotocole ozanga te intercession, modération, koyemba, alléluia. Biso nyonso awa ubusani eloko moko, biso nyonso awa toza évangéliste. Amen. Mutu nyonso efwa yekola koteya. Koteya kowele na kopeka likolo ya chefte. Meme na balabala, meme na bawenzi, evangeliste asalaka nini ateyaka. Tozala evangeliste ya kati eglise te. Yesu alobi nzete oyo ezangi mbuma bakokata yango mpe bakosala nini bakotumba yango. Amen. Tobeteli Yesu Kristo makasi. Mama kato abandi construction na ye asombeli nzambe saki ya nsima. Bandeko mpe bakontribuaki na mbongo ya nsima mpona kotongela nzambe ndako. Baoyo bapesaki nzambe apambola bango, baoyo bapesaki te oza na niongo na biso te, wana niongo na nzambe. Tala, soki ondimi eloko mpa na nzambe, nzambe nde atushaki yo osalela yango. Soki opesi te kokima eglize te, mpona moni bato ebele bandima mpa na nzambe kati na esika oyo basala nini bakima. Oza na nyongo na nga te, nalandi na kati ya lopango no na ye kosengo nyongo te. Wana nyongo ya conscience na nani na nzambe. Ondimaki kosalela nzambe na yo mabeza wapi? Alleluya. Po nzambe alobi soki bokosalela nga na kolongola maladi kati na bino. Ntango osalela nzambe, nzambe mpo osala nini? Osalela yo. Me yo ndima kosalela nzambe okima na priere oyaka lisusu te. Bolendisa bandeko wana. Amen. Donc
bozanga te na 16h réunion wana ekozala oza na kati ya bakomite wana te olika mpe na kokota na bakomite wana. Amen. Il faut tosala entretien ya groupe. Toza na posa ya 2 litres ya mafuta na mazwiti ya semaine oyo. Bandeko ebele bandimaki kosombela Nzambe mazwiti na semaine oyo. Namoni c'est comme si mingi bapesi pete baoyo bandimaki. Mais soki oza na surplace wana oza na 10 000, 5 000 ya kopesa tosombela Nzambe mazwiti na mafuta tosala entretien ya groupe pour groupe na biso ezala toujours na état ya bien. Nazozela yo telema yaka tokomi na suka totikali kaka na 2 minutes tosala entretien mpe totia carburant ya mercredi, vendredi, dimanche. Merci mama Nzambe apambola yo ndenge ozosalela Nzambe ndenge mpe Nzambe asikontinue na kosalela yo. Nani lisusu yaka tosomba 1 litre ya mafuta tosomba mazwit na 3 jours ya mercredi, vendredi, dimanche. Nalobi sur place nalobi mutu azonga te po soki mutu azongi bazopesa na bango te. Naboyi na kati ya eglise oyo bato basala masumu. Soki oza nango ye nango, soki eza te ovandi, soki eza na ndako oye oke kozwa na ndako komisio ekosala nini kopesa. Tosomba mazwiti ya semaine oyo mobimba tosala pa entretien na groupe. Nani opesa Nzambe 5 000, 10 000 tosomba mazwiti. Nani lisu atikali bamama bapesi Nzambe apambola bino. Nani lisusu osombela Nzambe mafuta mazwiti. Nani tosala entretien tozwi deja mbongo ya entretien ya mafuta etikali mazwiti ya kati ya semaine oyo. Nani osombela Nzambe mazwiti tosalela mercredi, vendredi, dimanche. Nani soki bana mike bazoya yeba ke Yesu esi akiti na kati na esika oyo Nzambe apambola yo. Nani lisusu nani aosombela Nzambe mazwiti mpo ya mafuta esi tozwi. Merci. Programme na biso ya prière ezali mercredi 16h30, vendredi 16h30, dimanche 9h30. Toyekola na kobanda na Nzambe na nzela intercession mpo tosilisaka prière 12h juste. Amen. Kozanga te intercession mpe programme nango ezali chaque jour à partir ya 5h30 kobanda lundi ti vendredi. Yaka tokotana na Nzambe na nzela ya intercession. Tobandaki na yo Nzambe nanga, tosukisi na yo Nzambe nanga. Alleluia. Merci ozatata biso tozali bana tobandaki no lokola alpha tosukisa lokola omega kuma masanjolama obongi na lokumu oza Nzambe likolo ya banzambe nyonso. Pambola bana na yo oyo baye lelo, pambola mpe baoyo tosangani na bango baza na baboka bapaya, pambola mpe baoyo baye lelo te. Protege biso bana na yo, batela biso oyo nyonso akoluka biso amona biso te amona makila na yo. Nkolo Yesu Kristo toyaki biso moko tozonga biso moko te, tozonga
toyoka na nguya molimo mosanto kati na biso azala meilleur facilitateur na biso atraite bakati difficile na biso atelema mpona kobundela biso mpe mabota na biso kokota na bandako na biso bandako na biso etotisama na makila na yo bana na biso bakoma makila na yo libota na biso ekoma makila na yo nguya molimo mosantu ekamba biso kobanda lelo kino seko na seko na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Pepa jeunesse nyonso bakomite nyonso mpe ozotikala tosolola moke nzambe alona nzambe na bolingo aleka na kopambola bino.